mais ba producteur ba on produit biso à ça calculer moi 7 actrices ah bah oui hein à calculer ça 7 mais non 7 mais la bolo ba mukina musu 10 ba producteur ba bande ko ya on bimana bino na propre oye banate au moins na bina ke moi si kitoko azana mobilité so azana mobile c'est que mbala batu c'est que moi eloko moko boye ce qu'on m'appelle eza wapi que bon bana ko dénigrer ba mususu ba pe ba misi liste avant bo ce ko ba cotisation ya kisima poni ba la misi liste wana te eza ke libala no ya ndeko na biso mamisa ayeski sera ndena tayi ko mona libala na biso ya ndeko mamisa akende na ba mbutu mutebele mobali ya ba groupe bosaki pe na barando na tozaka na barando na biso mais vous êtes sur Top Media TV. Bienvenue dans l'émission Nabino ya Zip Zap, émission kitoko o ememela rabino d'information et surtout aux alawana na kati vraiment il y a actualité bandeko na ngai ezo sanga pasi pe mawa ali oyo ba comédien ba komi komemela makambo na réseaux sociaux to éviter to benga yango ni temps de la fin pour na ba comédien est-ce que Jésus-Christ alinga zonga ba comédien bazolinga bate ya biso nini scandale total na monde ba comédien bandeko Sarato la TV na Top Media Télévision pe to lalité tozo kendaka ko tambosaka micro na biso ko luka ba comédien moko pona ba explication Doudou Sopalobi na biso ba comédien nyonso ba signer contrat na ba pacte satanique ba luka délivrance et ko suka wapi makambo oyo lelo mutu nyonso kozala épargné te ba comédien nyonso en général bomi tchela bakiti na bino na classement selon ndenge bomi classé là bobandi to bandi na président Elombe tozo ke ça il pas commis président ah nzambe makambo ezo bimakaka mutu na mutazo esika na yazo ebonga vanda Gabriel Zala wana kolongwa te Maxi Bondoe zwa kiti sila na Belleville bino ku na ro épargner bino te bozwa kiti wana bovanda bande ko nyonso ya ba comédien bozwa kiti bovanda lelo yo tolingi to sola penda 4 vérités na Viviane artiste na biso artiste monene na mboka ba servir musala o pendant un temps alinga yebisa biso noir sur blanc na makambo etali ba comédien en tout cas minga rolobezate merci na ba meilleurs fans du monde merci na bande ko nyonso o soutenir ranga merci pe na ingénieur Josué derrière la caméra merci na assistance na yo papa Diego Milito l'homme selon mon cœur merci na assistance na yo Tadi Ngalapa homme sans femme sans enfant merci na yo papa Libandi en tout cas merci na batunions tout bo aimer vidéo bo partager surtout pour continuer à s'abonner massivement na chaîne na bino bolingara mingi Sarato la TV. Bonjour Viviane Abel. Bonjour madame Milito. Bonne santé. Santé ça vient par la grâce de Dieu. Bonne musala ezokende. Musala siko ça va hein. Musala siko ça va et qui n'ont fait très bien. Viviane Abiel Presti Zawana nous sera malem bekaka. Oui. Non comme un petit sur Sarato là. Vraiment. Malem nyonso bandaka na 0 hein. Nyonso bandaka na 0 biso banda bongo tinga bandaka na ba 10 abonnés. Na kemba na 10 abonnés 100 wana na omona ngolo wa 10 000 abonnés. Mais nga sikonde na yeke bina malembe po niveau ba vite so batu muso ba komona ngona ba chaîne bonga na ngobate. OK. Nga bina dans les chèques ya ba chaîne yo sur YouTube. Non mais que ba les chèques ba comment va les premiers? Bino bo YouTube lo ba bo ba il faut il y a mingi chaque jour. Ngai na ko raté. OK. Donc on ko raté. On ko raté do ba do kela ngo kaka. Malembe kaka. Ah, Viviane Abiel, avant de kota na kati penza ya makambo nyonso ezolekana na monde na bino ba comédien na olinga to beta moi parcours na muke avant to zinda na kati actualité. Viviane tout le monde n'est pas président ça souci que son âme repose en paix et carrière na yo banda ndenge nini on se retrouvera dans groupe sans souci ndenge nini ba réalité pe nini okutana nango tango embrassera monde théâtral est-ce que ça sera facile? Na pesi na mbote na bafani na nga nyonso na pesi mbote na star manga na mingi Smoke 9D78 les grands rappeurs na kati Angleterre na pesi merci na maman Bijou qui Ketani maman ba 90%. Voilà pour artiste projet zandeni ni mais l'émission ne c'est plus ba nango on a beaucoup cité grand na ba combat bateau donc
ato kimyango kimyo tout ça nini parcours na ngai na bandi théâtre na âge à 19 ans. Na groupe Chic Choc Lolenge ya vi na nganga de ngadios na pesi mbote devient Nzambe après départ ya ngadiadia départ ya Jani Fai na vi na nga pour Firenze Bikoi de basela nga transfert na groupe Sans Souci d'Afrique et pas ya yemoko le maréchal o atika biso vraiment après wana nde sikoyo tout na présent pour de chasse c'est simbi pété de na comment na agence na ngai agence culturelle Nouvelle Alliance. Ok, donc kolongwa groupe Sans Souci pardon né au Salimbala encore groupe non est-ce que ils ont évolué bien? Bon ils ont évolué nango bien tozaki na ba chaîne na biso toleka awa bon mona ki vitesse za mingi na YouTube. Oui. Na aussi ba acteur bon moni changement ma makamde komi posto zaki na ba chaîne belé télévision kaka tozali kana ba TV moko ba bolanda mingi antenne A muke CBS omona ba chaîne mo boye daka mamingi te vi tente na ba chaîne ebele na moni to bazali na bango d'accord te bon balinga leki na babala babeleli totala ki na CBS yango na sikoyo natiki bango ti natiki bango nasala carrière solo. Ok. Donc du fait ya ko ramener bango na YouTube intéressé par moi bazaki plus télévision la biso locale awa basa à succès na bango ya kisasa quoi et après siko nga na talinga rumeli na TV ça va nga na ba 21 ans de carrière. Wow. Otala ke ba repo leki na cha mutunde baninga ba ocha do balingi te ba bena nga makona zonga sima tema lokwa na sina timbel bango bagi na mauluka ba chano ya ni balika na bonga na ok malembe na ba dosa ba production na. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Tolinga itoyeba quand même moi parcours na yo eza bande ko BDP. Apparemment zongeli télévision hein, on dirait il y a un temps on les cas sous émission té apparemment on dirait que na bango hein. Tout ça ni musala ezate. Na kotsa ba mikanda na ba dute kaso wa bele ma dosala mais on répond na tenga nazalaka na TV na nga nazwaka nanga ba $100 na nga na bandeko basepelaka na Viviane. Ouais. Est-ce que bacontactera o mpe na bandeko na bino baosalaka baproduction banzondi ya moko ozwaka quand même bapel ya moko siko théâtre oyo ezalaka kala nde toyebaka bino groupe Sans Souci barépétaka chaque mercredi chaque mardi na théâtre oyo ekoma ya lelo différence nini okosala na théâtre kala na ya lelo? Bon, d'autre part, ils ont qui est mabé, mais d'autre part, ils ont bon. Parce que le président, mon groupe Sans Souci, ils ont 40 ans d'existence. Parce que mon vient na bazara pe na ba vision na bango mususu na ba artiste na bango bazara na kacha groupe. Ouais. Yango ndo mona tozara ibe ba groupe vraiment ils ya makasi, zara vraiment ibelete. Différence c'est ça vraiment makasi lisusu. Na ndenge vi ndenge zokoma Android vi ekomi Android et moi côté mususu c'est BBC côté mususu c'est bongisi so na koloba pour lelo eloko esala biso pe bien biso moto koma ba producteur to koma na ba chaîne na biso déjà eza eloko mo déjà ya bien oyo ya na biso ba artiste moto nyonso a préparer moi kwanga na ye moi lipa na ye ke tozala na sima bato. Mais il y a des art mais ils ont souvent des potes na ba metteur en scène makasi o lelo bazara susute tout le monde ba théâtre comment on va mutasa na nekaka batu batala mwasi moka kitoko fi moka zolo ba bien zo seka kitoko ba ta propre donc batu ba comment na bango bongo. OK mais bolandela soutenir ezala des kalaté ba critère pena faut pesa pena ke rolo pena c'est un kata kovo kati kovo mais siko oyebisa mutu kata kofana na kata kovo c'est ça mutu kata kovo za te o mabina mutu page oyebisa longa ta basi longa manzaka oboya amona ke obima mabe OK na ta wana donc tolo ba ki théâtre lelo ekoma comité ka mutu ay comité ka na TV ay comité ka otala na yebo po na so mibali na yebo po ba marché ba chéri kota mutu na yebo na ko mipesa na arte. Oh, bino à l'époque na bino bozali pena plus travail. Travail. Toi na metteur en scène na makasi pena ba réalisateur na makasi atemi pena bo minzoto ayibiso ya ngote.
obomi nzoto ayebiso yango te donc ozolika kaka ochangeaka baformule ochangeaka ndenge okosalela pour convaincre ye mais omona mpena kote moko boye atali mais atie malgré mais opesika makambo te omona différence donc na minute oyo ozotravaille nanu yo moko sans groupe na minute oyo naza sans groupe donc oza na yo moko ozo-envisage nini osala baproduction c'est pas le moment ya kobeta mwaso donc mais oza na yo moko kaka ndeko na bino suzi bantu que ça ne représente pas uchokufa à part kokufa na ye mais bobungisi ba comédien ebele liwe koti makasi na monde ba comédien mais na ntango akala makambo ezalaka te selon toi omituna ta ba question te eza nini liwa ba comédien comment année koki jamais kosila sans bakufa bon c'est que liwa nzambe mutaye baka neti nga pena bona koloba nini na makambo nyonso donc nayebi na ngai te ndenge liwango ezalaka soki eza motu boye lokola ngai soki eza mopelemo eyaka boye wana nayebi te wana eza seka nzambe naza vraimen na eloko koloba te mais au moins komona bandeko nde baokende nga personnellement eteyaka nga mingi eteyaka nga vraiment mingi eza kaka na bacomédie te kotala liwa nde ekomi kala toyebaka liwa eza omona ke mutu akomi koko ndakufi mais sikoyo ntango liwa ezwi wana bagene ofungola na réseaux sociaux boyela mosusu na Facebook omona mosusu bagene nga mpena ekoma moko te yanga na moni ke nakoma komona ke naa nanga moleki nzela na vraiment moleki nzela fona bongisa ti nayebi ngonga te nayebi kolo te est-ce que na ntango na époque na bino ntango bobanda kotourne bagroupe ezalaka groupe sans souci groupe simba groupe muyombe gauche bagroupe wana tout est-ce que barando ezalaka mpena ndenge oyo tokóma komona lelo oyo ranking entre bino bacomédien ya basi na ya mibale ekóma lelo na télévision rando ezalaki mais ya respect rando ezalaki mais ya ndenge ya respect otalaki président sans souci akoza na ranking par exemple totia président Bodo président Lombe mais otalaki wana vie na nga wana vie na nga malgré tout vie na nga oki o chrétien na ye mais akoya na mbala moko te ndenge eza siko mais rando ezalaki mais entre bino pe ba actrice na kati ya ba groupe bozaki pe na barando na tozaka na barando na biso mais siko ya biso ezalaka mingi ya scène ya groupe totala ke groupe simba baobeta biso pe koto omoni baninga nde baobeta wana sansinyo pe bobeta concurrence ezalaki bongo so batelemisi baartiste ya minene baotala pe na groupe sans souci ntango baotelemisa nde mosusu bien oza parmi bato ya liboso concurrence ezalaka bongo même ata na bagroupe na biso moko tozalaki nango naotala mpena ke artiste wana omata to bato babetele magroupe mpo waninga te donc nakosala effort moko babetanga mpe mabongo nde moni ya bagroupe sans souci wana bapesa biso batitre bamessi okoti mpena boye bobetele maboko messi ozomona ezalaka mpena bongo ezalaka concurrence moko boye ya théâtre ya mosala ezalaka ndenge eki boye te ndenge ekomi boye est-ce que tokoloba ke réseaux sociaux eza parmi cause oyo epandi mpenza bacomédien mpo lelo oyo bato tu bakoma otala bino na réseaux sociaux la plupart bazoloba keki bombanda mibali ya poto nde bandeko basi bakowelela yango moni bakomi na baguerre ti ya komemango na baréseaux sociaux eza réseaux sociaux moto ekobebisa makambo nyonso bombanda mibandi lelo te mais baproducteur babanda baproduit biso asa calcule moi 7 actrices bah oui acalcule déjà 7 mais na koloba mokila mosusu 10 baproducteur babanda koya obimana bino na propre oyebana te mais bavie na biso mosusu ya mikili oyo biso nga mpe nazoba problème na bandeko ebele basérie wana eza réseau soki ezalaka te ozaogéra yango tozaogéra yango mpe mosusu mpe tokoma ntina baparke mosusu tokoma ntina bakomi tosambasamba mpe mais réseau soki ezalaka te réseau soki nde obebisa otala boye mwana moi ya 12 ans 13 ans aza na compte Facebook aza na Twitter aza na bawhatsapp eyobebisa ti
omona ke kisi ekoti mabe na réseaux sociaux moto aotekela bato kisi boye moto nyonso amona ke kisi yango baoteka aokota mpe nazoyebisa bino ke nga kisi ya mbongo yango réseaux sociaux moto ebebisi makambo nyonso tu soki ozalaka na biso na baréseaux sociaux te nde kobebana na biso emonana donc toloba bakibomanda ngo bobanda yango mpe kala tobanda kala oui tobanda kala tobanda oyeba te yebisa ngai basi ya théâtre nde baya kitoko makasi bongo na mibala théâtre otala bapapa kuna baokufa aotala ke na groupe sans souci asa pointe na groupe asa pointe aosola na bino boyeba te mobali ntango alinga asalika mona ye aoyebisaka mwasi yana ke boka bambanda na te aoloba te aogere bino selon ye au moins ke bozala na molimo mosantu alakisa acomprendre ke wana mbanda nanga to motu moko boye aexplike asignale oke wana mbanda na ondo comprendre wana yo comprendre ndeni kibombanda biso toluka yango te eza nde bato bayaka koluka biso nde bamemela biso kibombanda ana mwasi na yo tala peke mwasi yango aza nde bien akofana na mwasi nde mai te alika asambrie kaka tema demo na bango atumisaka bango mingimingi wana yebise eza na mwasi mbali eza na mwasi misala eza na bango mine po asisi oka mbongo azangisa calcul azangisa projet ya vie abebisa kaka na mwasi no ndako ozomona bango nde bayaka na makambo wana yango ndomona esalaki kibombande ya makasi non kibombande eza makasi na époque na bino mpe masolo ba lesbienne mpe ezalaka makambo tuto omona eza makambo akala makambo asika eza te makambo asika na mokili eza te makambo tuto omona eza makambo akala ezalaka déjà donc lesbienne on lelo bato bakomo betela ngo tangwa bazosite bakombo bato na média awa eza makambo bozaki nango déjà depuis ya kosite boye nde mabe babiloko mosusu ezalaka nango mais ezalaka nango déjà ezalaka nango mais yango tolobaka internet te monde ya réseaux sociaux nde ekobebisa makambo ti moto aomona fo agire makambo na efaya nango na réseaux sociaux bacompte à rendre on a réseaux sociaux bosi ezalaka toke na l'état katela biso makambo mais l'état batikisa baleta bakoma piaka eza koma piaka ayi nango kaka na réseaux sociaux mpe azwi mpe solution mpo bango mpe esili asambwisi mpe motu kimia mpe ko mafo bokenda na mamu na l'état akateli bino likambo oyo alongi oyo alongi te esili ti epoke wana seke yo pozalaka na bambanda nao na barando nao nazalaka nango encore non ezalaka vient ya bino Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te nazalaka pena mwana mabe entre vous pe bakoswana bitumbe alaki kasi l'esprit pe ezalaka nango te mama wana makambo wana ezalaka nango so mpe réseaux sociaux yaka nango te mabi bakoni papa bakoni mama babima te me bato mosusu bazwi mpe misala te seke oleka mpe na nzela moko yani ozoyesa biso bonia antuka nazosepela nazoloba kitoko bozo eske bozoyoka viviane ndenge azo nga nalingana nga bato oyo balobaka azoloba na ye aza très et surtout ngai soki ezaka passe nalobaka soki ezaka passe nalobaka viviane avandi sikoyo aza viviane azalaki lobi te soki eza nao passe donc viviane aza claire ye pa leka na ye na mbutu wana ya bambanda ye ko botola mibala baninga ti naleka na naza mosantu te bobotola ebele bakoza mpe ebele naza mosantu te bobebana mpe na batango eske bobongisa nde tobeta mosinzo te po toboyoka o te nga betanga mosinzo tobongisa te soko obeta nesinga mpena nakolaka na esprit ya masanga nakolaka na esprit ya bangi ya cigarette wow nga mpena esprit mpena ya basentiment ya nzoto ya bali nanga nango te yo azalaki nango trop momi donc yo ozalaki no trop basi ndeni kasi obi oyoki basentiment mibali te bokozala mwasi neti lesbienne kozala na lesbienne eza sentiment te sentiment nde ya kote mobali oyo obi ozalaki te nalobi nazaka moto ya basentiment te sentiment na kote nyonso kote mwasi kote mobali naka trop sentiment te nazalaka mpe loyenge nanga batianga ya babangi ya bashimboki ya babasanga donc koluka mpena kobebana na bato trop bakote bamibali bambanda wana mpena trop te lesbienne mpe te lesbienne te eza monde moko boye nalingaka nakota yango mesimbaka te omoni nzambe aza na bato ya tia étoile na ye
ata mabe moko ozokanisa osala ekoarrive lo te parce que ana eloko moko abomba kati na yo donc apreparaka yo oza na mission moko boye atia kati na yo donc faut sala yango kaka tôt ou tard yango wana na théâtre eza makambo ebele te bato kaka bane baza makambo ebele kala mpe toyebaka youtube boye te to journaliste ki journalisme toyebaka yango boye te journaliste fois aleka na bande de l'école atangi azwi mpe na papier ayi nango babiso kutu basérie moko bayebisa biso comment no journaliste na otala nalinga na classe te mpona 6 à 6e tata nanga nyokamaka boye na continue classe naluka su bangambo wana na banda mpe nakobanga na oya nango nde nini nakobanda nano nde bobandaka introduction développement na baquestion na ozala yango nde kotanga mpasi mais lelo mondi nyonso akomana mosu atie telefone na ndako alobi alobi atie na youtube esisi ekotele mpe mbongo ozomona teke ebebaka kote na biso baartiste te na bino mpe ebeba donc eza mabe nzambe nanga lobi tokutaki koyamba Dudu Supu arevele biso réalité moko oyo biso toyebi te na monde na bino bacomédien alobi bacomédien bosimbakisi bobwakelanaka bamaladi bosala pacte moko satanique oyo ezosenga na bino bokende oyamba Jésus Christ comme sauveur botubela wana Dudu Supu ouais soki ayebi yango ye buta signale bandeko wana neti nga Viviane aza boye bana na bandi théâtre na balakisinga teke tala moto wana asimbakisi tala comédien na asimbakisi nalonaka nango te nanu mpe namona te na 21 ans de carrière nga bandi théâtre bon nakoloba teke liboso ya Dudu peut-être tokozala mpe génération makozala mpe liboso na nga mais nde biso nga nazwa makambo liboso na ye ngai Dudu aya na groupe sans souci groupe oka mibale atangi wana ayaka okutanga deja wana soki ayebi bato wana amema bango alakisa bato bango soki azolobela bango ayebi bango me ngai nayebi te namona te mpona yo bato ya théâtre basimbakisi te bon tokoloba basimbakisi place oyo bato baza ebele mpe tokosala mosala oyo ya succès tokozala bango mibale ti bato basimba kisi na nzambe bakozala na bango mpe me ngai nayebi nanga te omoni bato ebele baoya na internet oyo mpo bayokaka alobaki lofo luka aloba eloko moko boye mpo atikaka elembo azo bato basaleli baanalyse nde sikoyo toki tosalela Dudu Supu analyse nayebi nanga te oyebi nango te Suzy Bantu akufi atiki scandale na réseaux sociaux parce que il paraît liwa na ye eza na maboko ya bandeko na ye bacomédien oyo baosalaki na bango kobanda mais na kati ya matanga précisément na cimetière tomonaki oyo azalaki bongo ennemi na ye balapanaki bandai na réseaux sociaux bakolobanaka te Theresia kolela ye mpenza pene amiboma nayebi te soki okoloba nini nanu mpona réaction wana ya Theresia mais so bato bakokontinue kaka kolobaki liwa ya Suzy ye na maboko ya bandeko na ye seki bayaki matanga te mpo soki otali na matanga wana famille bazalaki wana même paster oyo ya Suzy Bantu question na bareposa mpe wana aza sere na nga naye mpe tobenamaka me ntango na yo oyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur maluka sere na nga nayebi si yo oza mama nga nde na oya vers yo ata yo mpokafaki nga na oya vers yo tobongisa liwa na ye ti sikoyo epesaka nga mpasi kotala mwasi ya bongo kotala ndenge vi na ye eleki malgré azalaki moto mabe akoti koma 11 jours apini malgré azalaki moto mabe o moyenge ebeli na se na moyo nani Viviane avandi mpa na yo pembeni oyo akoloba lelo Viviane na bongwana me naza moyenge ebele te nazaka moto mabe naza kaka moto ya masumu bima nanga boye tu lisumu azalaka na ye moto mabe nde bato bazoloba me ayaki alukaki arepare oyo abebisaki oyebaka na bémission ti nazobongisa oyo nabebisaki ayaki abongisi nzambe ayebaki pourkui akoti ye comment abimisi ye mpe aye azwi molimo na ye ndenge akei boye estce bato baobanga te ti baovanda balobaka ke liwa Suzy eza na maboko ya bato
bapesaki témoignage na matanga susi ya bela na 1992 babendaka ye mai na poumon azalaka na problème ya foie poumon ya maladi ebebaka ekoma ekoaffecte moninga yango adosalisi bacrise nanga ayokaki yango te susi abelaki ntambo azalaki na hôpital nanga ayokaki yango te mais ntango baolinga basalir baréputation ya bato kezokutana ndoki ndenge omonaka bango wana ondoki wana bazala mpe wana bakembaka po alia moto lobaki yamonaka porte mobe muta famille mpe na proche na ya fungoli akoti bata théâtre nde baza na bango oza na biloko na bango la ya mosusu ya basuccès na bango ya mosusu bajo bana babiloko na bango bazwaka bamumi ya bato na poto bazwaka basi ya bakombo mais ke ya kozala wana mpo babomaka bato wana ndenge na koboya yango moke osoki bazana bakisi ya babasi kodomine eza kutu kisi te eza babiloko na bango mike yosala na kisi sara eza babiloko na bango mike yana mosusu ya badomination ya basuccès ya bapoudre ya banini mpo azwa mpe makambo neti bandeko mosusu bazwa ozomona amoni ke ndeko aza na makambo akanisi ya mosusu eza kisi ye pake azwa makambo nde basalaka babiloko wana me kasi ya koboma bato na preuve te kila balobaki osusi bantu bata théâtre entoutcas na preuve te mais ndeko na ye Theresia oyo yolobi ke balapanaki ndai omoni azolela aza mutu malgré nga namona susu bango te soki babongisaka to te wana nayebi te mais aza mutu ntango akomi wana amoni ke babilo mosusu ezala lokola ndoto nzoka eza réalité ifo nalela ndeko nanga aleli ye omoni kolela oyo ya ironie ekendaka mosika te so mutu mpena osala mpena ironie asala semblant na miso ya bato eke mosika te kolela omonaka moto aokende yango bongo araisonne ebele mpasi moyaka na kati ya motema ebimi so eza ironie akosala ata 30 minutes te tomonaki bato ebele na matanga ya susi kolela ya ironie esala ata 20 secondes te akati okotise ndenge nini eza na motema te so oyoki mawa olela so oyoki mawa kanisi nde tozanga na moto oyo malgré aokende alali boye nga mpe un jour na olala boye moto na folela ndeko na yo. En tout cas, les rois Suzy Bantu. Tu as combien en cotisation? Na tiens eloko te. Ton année. Faki na tiens nini? Mais babi cotisation, c'est ça cotisation ya nini? To sangisa mbongo pona matanga ya ndeko. Faut basala nini? Bon na cotisation so ba cotiser ba mbongo bongo monsieur ezalaka. Bapesa na famille mosusu ezalaka basomba ta mosusu fleur mosusu ta mosusu basomba cercueil bambome sara sikoyo ngai na lokuta mabe te théâtre eza mosala nanga bandeko ebele toza wana toyebani mwa mingi matanga ya baartiste ebandika na société matanga ekomaka shida ya bato mosusu antuka bato balimisanga na oloba na ndenge mabe te. Donc, mutakufi me komi pe cop. Komi cop. Tout le monde a la cotisation. De toute la cotisation, tout le monde a la cotisation. Tout le monde a robe, il y a robe, il y a combien? Robe, il y a $100 par exemple. Par exemple, $100. So, tout le monde a déjà 300. 300. Et ce qu'il y a robe? Et ce qu'il y a robe? C'est qu'il y a eza bongo te matanga susi nazalaki mpiaka nazalaki mpiaka yango moi natiaki te. Ebongo na liste ya bato oyo batiaki tomoni ba $20 ba $10 mais apparemment bazotitoye bambongo ya mike oyo bato batiaki bambongo ya mike bato bazolobela yango kwa par rapport à bato batiaki bambongo ebele bato babimisi liste wana liste yango ezalaki ya jour nini babi Gabriel mutabimisi liste ya bambongo nalobi liste yango ezalaki ya jour nini nga kutu koluka mutabimisa te wana etali na onga te bongo eza kaka bato baocontribue nanu bakundi mowei te fu liste ebimi tano bato bapesi bango oyo moto yango abimisaki babisa wana kanda ya motu moko acontribuaki wana to ndeni mpo batiaki cotisation $20. Contribution ebandaki na $20 mata po batalaki
selon calcul ya eloko ba osomba mona matanga tango po to yoka ki fondation Maman Denise eyaki ouais toza ba artiste fou l'état kunda biso merci na fondation Maman Denise na geste wana misi kota vie kokodio ko misi koto ya souci bato soki basali programme ke to kunda bo artiste bino bo sepeli ke biso futo kunda pende kona parce qu'on peut bo sepela te akunda makaka ouais bo sepeli futo kunda ndeko na biso bo to sombele lo boye ndeko to pona ka ba muso pona ka obia ba muso ba poni boye bon to sombela peut-être iloko boye to bana na cotisation $20 mata bato ba pesi na bango mutakoki na ngo mutabe bo $20 mata na komona na pena $10 na pesi mutu pa bali na $20 na ye muta $30 aza muta $50 aza selon ezueli ya mutu sko mabe eza wapi ke bo bana ko dénigrer bato mosusu pe ba misi liste avant bo sko ba cotisation ya kisima poni ba la misi liste wana te c'est ça donc ba cotisation musu pe pesa misima oh mais bazo contribuer nanu bato basisi ko contribuer mais ba misi liste sko bato ba contribuer kisima wana liste na bango eza wapi liste ngo eza mucha mopeti eza ba kongi pe momi bo misamuti eza mutema mabe ya ba comédien liste ngo fa ba pesa na bango ba bon ba pesa te bango moko bana ba chaîne na bango YouTube ba fa ba pipi yango pala bango mosko ba bangi ale ba memi yango bu eke niveau poto kuna batandi yango bakomele bango ba pesi ale bato banalise pe bazwi bakomi kofinga ko critiquer bato so na te na liste wana bata poto bazaki tout wana ezali ba comédien te Nadine Lumaya Nadine si me trompe pas bazo mo 4-5 wana bon ça na liste wana pour vérifier ba kombo ezambo comprendre que kombo bana to ya théâtre na to mona bato bo sali ba analyse ya makambo wana ba seka bato ba critiquer bato bango batinda ki combien pour so total bina bien biso ba comédien so to kufi fu bango nde ba fan na biso ba kunda biso ba se mobiliser kuna baloba bongo ba se mobiliser kuna toti na contribution na biso bon biso bato ya Intel biso bato États-Unis biso bato à Londres biso bato ya boye totindi oyo bata cercueil oyo bata corbillard oyo bata libulu bango des fois ça la ngoti tant biso moko to sama na biso moko ale botie po boseka yo moto sala analyse au seki o chaki combien pour la liste on a bata poto bazaki bato bazaki bien na souci ataleka atina mwa sana nga atina mabo siko bango ba osala ba analyse wana bamboko na bango ezapi mona les mutema mabe nemi akongolais ezaka congolais moko ngape na lukuta mabe te kuta nga na piaka après liste wana tomoni Gabriel azwi suspension kouta na maloba ya président Elombe puis bazongiselaki mbongo ya cotisation nayebi te réaction na yo otrouvaki en ndeni bana maison kitoko omoni bato ebele baotala nga na minute baovanda baolanda nga mpena attentivement alinga grafe place nini bazwa matière do baolukela nga faute moni avandi baolukela nga infraction bato baotala biso wana bozwa nga te au nom de Jésus bango mpena bazwaka temps vient dans le émission bo ati bina télécharger alanda ngai à la loupe déjà na besoin enregistrer déjà place au cas ko gafe bakati wana koti ba page basala ngo banalise bozwanga te au nom de Jésus Gabriel aza mukolo président Elombe aza pe mukolo aza papa na biso biso to pesa ba respect mais ça va to là ngai nalandaki ya Gabi yaga bebisinga ayoka ibisinga alobi na émission ke ayoki yango te na ANTPC pour moi ça dans la groupe wana azala ayoki yango te azondima pete ke eza président Elombe mutu akwesi siko tolobani le tikalika na ba point d'interrogation donc Fatou azui courage au moins en kosa na combat président Elombe. Bon là je ne sais pas. Naza na preuve te. Pour le temps en combat président Elombe, c'est la cosité. Oui. C'est la cosité. À cause que président Elombe à lobby. Et puis à lobby on a audio.
c'est la cosité il y a côté à qui est bazong seli ba suspendre ça bon te ba yango wana ba suspendre ba zong simbonga cotisation côté à suspension de yembo kazolo bango ayoki a monter à limite que là président lombe na ko bani et bon réaction à zong seli mbonga cotisation bon ngalo kwa na charité moyena loba pe ezati moyena loba ezati ya zong seli mbongo wana pe moyena lobango ezati namona ki oka normal de bato nyonso bazalaka normal soki mpenza mabe soki mpenza malamu moto akoyoka mabe to akoyoka bien eza moto bazoseli mbongo ya babi nga lokola ekomeninga te moyena loba makambo wana ekomeninga te oyo nakolobaka yango wana. Merci beaucoup Viviane tozo kene malembe kokoma na suka émission na biso mais est-ce que olandaki quand même Maxi? Oui nalandaki très bien bon nalandaki kana ba attaque na côté bien émission on te pona iba mais na yo comprendre autant na moni ba analyse ba loba ki atanga ki steki ndeko kombo ndeko mamisi bazalane ba lesbienne yana ukaki est-ce que et au salo plaisir le pour vandi boy ndengo zo ba ki o assumera passer nao au moni ndeko mo avec une émission lo ba kanga kuto ton azara lesbienne na kala na bimaka pe na Viviane so eza passé na nga na mona ngo mabete nyonso ezalaka passé na nga Sara nyonso ezalaka passé na ngai na simaka ngo mpe bato baotala yango baloba ezalaka mamuni ya kalati eza esika bali penza bon ce que eloko esali nga siko mabe eza ke libala no ya ndeko na biso mamisa ayesikisera nde na tani bomona ye libala na biso ya ndeko mamisa ekende na mwa bambutu ebele mobali wana yaki abalaki asalaki boye sikoyo mwa moto wana esekalme ndeko avandi na motala eya na bandeko ebele ya basi ya media ya théâtre meme ya poto meme ya Kinshasa bana mibali te bana mibali te omona penaki mwasi kitoko aza na mobali te soki aza na mobali seke mobali bato seke mwa eloko moko boye babetaki ka batiki ye ke mobali mpenda ya sur aza te mamisa malgré tout elekaki mais omoi mamisa wana mobali oyo bakovanda mpe boye achange mpe alati identité ya moto mosusu azomérite barespect ebele totika kosala basentiment mosusu toleka na internet po tocrée base moko boye bato balobela yo kombo na yo mata na miniature bayebaka Viviane alobaki asalaki boye te ndeko mwasi aomérite barespect na bavaleur mpo alati kombo ya moto moko boye alati mpe kombo yango na facilité te asigne mpe na mambo oyo koya aomérite barespect na bavaleur donc ndeko Maxi abeti mabe abeti mabe penda ayeba yango ye moko Maxi nani est-ce que aza vraiment na mobali po soki ezalaki passé aussi okoma na famille moko po kozala na mobali ozuki akoma mobali ozuki mpe koma famille wana ti olati koma famille wana est-ce que famille wana basepeli na ye ndenge asali babiloko wana ele mosu azali na mobali te poso azalaki vraiment ke na mobali alingaka asala biloko wana te alati mpe nakoma mobali moko boye akoyoka soni famille wana bakotala famille wana mobali nanga bakoyoka mobali nanga aza na bacamarade babiloko mosusu eza soki esi eleka basentiment mosusu ezalaka ya bomwana nga na otrouve na yango normal ke ezalaki ya bomwana bana kuta mike baosakana baja papa na mama babatami boye okunaki afili mpe moninga libela oyo esikizanga pata afili mpe moninga libela asali eza babiloko mosusu eza na bomwana oyo bakaril eza biloko mosusu eleka deja moto mosusu asakoli deja moniki na bomwana nasakana nasala babiloko boye nasala babiloko boye eske kotala bandeko no basi ndenge bazopotana boye na réseaux sociaux nayebi te conseil nini okopesa bango bandeko no basi ebele bazopotana na réseaux sociaux touti omona su epela na 7e bagarre ndenge moko wana eza base bamemi bino na mouvement epela na 7e bagarre bakokabona te bayeli bino base moko po bakangisa bajournaliste po omoni bantango bajournaliste bayaka wana bayaka batela biso bongo te ntango ayebi boya bakoli omwa moke non baoluka lati pas commerçante
OK. Baba commerçante, ba créer on a pas balia bon et puis na 7e baga ba okabana té. Bo ba ça na pas balia bon oui ba tromper bino. Ba ko okabana té pour ani. Ba zo tromper bino. Oui, eza base to base. Mais pourquoi 7e na et puis la ba ko okabana té? Té ba okabana té. Ba za ba mère, ami on ba ko ma bandeko. Ah bon? Tout le monde ba se comprenant. Et puis là il 7e et puis là le ba préférant ba za ba bongo. Ba ibanit. Et puis la supporter ma bien 7e bagarre. 7e bagarre va supporter ma bien et puis la biba tout sous va voir monter. A supporter ma bien moninga té. Ya mwana ne défaut bon ma biso na musala théâtre. Ni ne ko ko reprocher na za na question kaka ya poser bango. Na ko reprocher mutelo oti na appel na conseil té. Mais na ka na question. Question na meza boye. Na ba de basi nyonso ya théâtre auto sala bo soto na réseaux sociaux. Conseil ni to pesa na bango boya siko na théâtre. To tia bango ni. To mona ba kala mona mukia pa mukolo. Ya. Ni bato bana msolo makala. Tala ngai lelo yo na po na komi. Na po na komi. Siko biso to tia bango nini tango na question. Ba biloko yo esala masiko fu bango nde basala. Biso to benda bango. Boya, bufanda. Théâtre za rabote. Bango ba opesa bango conseil to biso to te bango nini question na ngwa entre tabino mo pe bolingana na bino te ata kutu bolobi bo sanga na suka bo pantana kaka wade na barando ba ene boina na pona mibali ba do ba vie passer na bino apparemment comment rattraper bino ba vie passer comment rattraper bango ngana zara mutu mabe makasi. OK déjà boyo kini na mabe ya ngi rattraper na yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur azipi mabe na nganyonso a continuer na obongo la nga malema mais malgré non na bongo ni mobimba te mais ndam mona ke na komi pona salika mo bo banyo réfléchir na otala ke na église na église ta on a ok na opesa offrande fona bongisa na bazo sa biso ke no bongisa na ndako na yo avo opesa offrande ta on a opesa 10 na nga na mabaku na pa na mutu est-ce que nzambo ya pa Fouba yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les artistes, Fouba comme un niveau pour yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. So mutabon moi na katine o inande bonete. Akosa na zuwa ya scène. Ah, comment muto yo bimanga na obimate. E comme prière na ye, Nzambe tombola ngape. Nzambe tombola ngape ko tombola tel. Muto wana comme prière na ye. Est-ce que akozapina na ko ina makasi moko boye ya mutu wana ke na lukana sale mabe na fula ya mupepe mo bilinga moko na lukana kene boye o sa ngote batu fuba ya Jésus-Christ comme des artistes na ko ba kana bango pesa monte na fuba ya Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ndo mona ki akozana bolingo moninga na ye ayebi ke funa za na posa ko sambila tango na oki sambila ba ote ya biso na église azo kamatea au sande ko mabe te au inate mabe otosalaka wana eozonga te nga asala buso bati ngai vraiment na sikumisa nzambe yango na otika osambela te pourquoi parce que na laksa humilité na nga na vidéo na tindeli mutu est-ce que bima na sala biloko mosusu na vidéo boye osala ba sentiment na vidéo est-ce que bima osibo rango ekobima te pour Jésus-Christ a permettre te so ka permettre so ke zongi bato ba bon wana na sima Viviane ba opengwa atangela biso ko nzambe komba Jésus tala ye moko ekoya te mais na salango ekoya te babuso bebele na sala eozonga te so bazela ngo ekozonga te parce que na sina yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na koma na kati na nga mutu mususu bala na apparence na nga te pona aka mutu na osumuka na oza mobali na ozana posa ba pia na bizu na ozana posa boye mais na kati na nga kati nde église ezaka motema mutu motema na na kati et commandé mususu. Merci tokomi vraiment na suka émission Viviane polémique ezolekana entre Sila na Belleville bandiko na bino musu ba comédien ba koma ko finga Belleville pour nous soutenir Sila okolo bana bango Sila na Belleville bandiko na linga ba mingi nanu baleka na TV na tala bango place mote ke Sila olo banana raki na Belleville oui to Belleville azoloba na raki na Sila atikali koloba mote do moina répondre exact bongo bandeko oyo baza pe ba comédien mais ba koma na bango ko finga Belleville mais ko kumisa Sila baza ba flatteur baza vraiment ba flatteur ceux qui za ba journaliste
c'est qui baza wana pour ba benda bango donc ba sala ba moins pour baza nango moins pour baza nango OK bango de baza wana ba moins na bango faut sala misala abimisi eloko moya tournage produit bateau basali tournage bateau basali feti bateau baseka ba moins ezala bongo et non ba moins moko boki ofingi mutu baza ba flatter ba yeba sala bango ba moins o baza nango petango ba sala bango ba moins bongo e bota te hein pour neti Viviane ndinga za ye musala na ye usali moins na yo kuna pour pesa Viviane bongo asala ayeko za musala choza ko futi moi transport na ye Viviane alongoli mwa ndambu na ye atie dim kuna e bota te e bota siko ba moins wana ndesi ko bota kuna ezotika la ba vide donc bango ndefi baza maele bayeba ke bato yo bazoyela biso ke akia fingi mutu aya flatter ngai pona pese mbongo asala moins iluso ezotika baluka yo mutu omona ke ata lelo te lobe okuno mo comprendre que budget na ngai ekita nazaki nde nazalaki te mambo ekende ngi bande okende te po ozana ba flatter a satana o ba osa ilo makambo na ndenga mabe on est eloko na intervention na koloba par rapport à makambo po ndeko na ndeko baza bandeko ba utanda kumako non ba lekate na to yokate adekine mission moko to sila dekine mission ba kinga na forme na belle kaka bato balaitisa bango problème etikali pe bongo ale bandeko mpe mosusu mpe nayebi te soki bayinana soki ndenge ozo envisage nini mpona mosala na yo carrière na yo ozo pense nini mpona minute oyo ozala ovandi nano ovandi mpe ntango molai mosala ngo ya moko tie likolo ya moko baye babilo mosusu ezobayiseka bilo tomona ti omonaka monde onde ekoma nango taka biso ezomana bateatre ezalaka boye te oje mambo ekende mambo ekomi so boye omonaki yango episo mwa découverte lisusu ozongi mais mambo eza bien parce que mambo na oyo nakolina nasala yango bango na télévision te po bako te baosala eloko te moto akota moto asala eloko aza te sara nga santu mabonango eyinda oyo kofuka mayere nyonso mutuni nango yo ozwa courage wana ozwa nguya wana na opesi nguya pouvoir wana ozwa ngo wapi nana opesi yango oyo ya obebisanga makambo yake na osala kaka makambo kaka na osala bato baomona na bango kaka ya projet mo nakoloba mpe te nakoloba mpe boye esalami te nabibi tintin donc tozala na théâtre lenga natika yango nayoki baconseil ya mama Bijou qui si c'est Mama Bijou Kentani mama ba 90% apesi yanga conseil na vai na analyser conseil na ye na bino ozongela Smoky 9D78 artiste rappeur ala na tanga directeur pe te kinga bina te sala musala na me sala nzambe no liboso les gars rappeurs na tanga Angleterre babi maladie mikolo ezobeta ai star na ngai ba bino bokana ba star na bino vraiment tali ko vandi be star na préféré na artiste rappeur na ngai na Angleterre Smoky 9D78 en tout cas Smoky 9D78 en tout cas topesi mbote Viviane eza sengo mpona nga koyambo c'est zamba liboso na yamba yo mais zamba la sukate en tout cas qui m'a émission na bingana oya boye kombo ya batu mais kombo batu mais on répondre non bien kombo batu eza peut-être eza lié na yo par rapport à musala ozosala bozaka na kati ya batu wana bako tuna yo meneti batu misusu otuni bwa bando finga bandi mais on répondre quand même bien nga sepeli ko yambo na éviter oza moi message pour peut-être repasser et puis moi ba dédicace na batu message na nga ezaka na mokili mobimba ba soutenir artiste rappeur na nga Smoky 9D78 et asa artiste rappeur azo évoluer en Angleterre en tout cas batu ba mesala na ye so oza na besoin oyoka nzembo ne ya maladi obetika Smoky 9D78 officiel omwana babilo mosusu asala yebela mpe bavie redi donc aza artiste ya mwana mboka na biso il faut soutenir ye na bato basabone mpe na chaîne na ngai Viviane Abiel Presse TV bambote na ngai ebele na mama Bijou Ketani na ye moko Smoky 9D78 ka bato mibale wana bambote pe na bato nyonso to bolingaka Viviane alobi bosabone na chaîne na ye Viviane Abiel Presse Abiel wana elakisaka nini Abiel eza na kimbunda eza bien bon esika oyo il faut réussir bien esika oyo fuma mambo ekende bien
donc eza loka maamba bien kaka eza bazo souhaiter nga maamba bien eza na kimbunda nga naza mumbunda na pesi pe bana nyonso ya ijofa bambunda nyonso mbote eza tema na kombo wana moi bademo bando tumusanga mingi bayebaki moto aza na promesse moko ana étoile ana mamo ya bien on va komeka kobundisa ngai ye tellement bango banga na 666 manière biso bana nzambe toka na 667 manière donc na comprendre ye tomonaki yango wana babie wana nyonso ekokisama nango double vie de bonheur vie wana na double vie de bonheur mais karaté soki bandeko no bacontacte yo mpona bandonding mpona bafilme oza prête te naosananga bayebi na bango naosananga me baobenga na bango te bobenga te siko pwani nazalaki na dusupu alobaka bafrazo bakobenganga te babengaka na bango te est ce que eza na bato moko bavandaka baponaka bato kobenga to ndenge kasi yango toloba mamba bato bayaka bazala pembeni na balider po tona balider na théâtre oyo mpe bazoki ta mpe basouffra lokola Viviane tana bango ntango epesi boye ya masi mais sikoyo bato baa pembeni wana bona ezalaka bango moko to bato baa pembeni okaza mpe bato baa pembeni soka eza bango moko donc nayebi te place wana kolobela oyo te mais Viviane aza kombo atika nde kolala Viviane atika nde maleli alamuka atika bapongi Viviane soki alamuki akobenga mpe bandeko bamata wana bamatisi mpe ete moto abendaka moto azalaka likolo abenda moto aza na se soki nabi mpe nasali filme nabengi bango baboya na bango te baoya babendi mpe ngati Viviane natika bapongi nakokangaka bandoki te oyo baza mabe bosiko Viviane na kombo ya kala aosani vraiment. Merci beaucoup Viviane, na sepeli vraiment l'intervention na yo. En tout cas un grand merci na bande nyonso o bozuli baku ya kolanda biso ba o pe bo sepeli na passage ya ndeko Viviane Bolingi azonga na scène. Viviane azawa na boyi ko benga e boko soutenir Viviane ko pesa numéro na pesa numéro te donc bato na besoin na ngai neti mama bijou tani nazoki pa ndeko tadi ngala pa tama ye tadi Viviane to sola kana ko monte sali bien et puis là pe koto pe mona donc ba olega pa na Viviane na posa fazonga na scène bato bozako linga eninga banda ko jouer boko zongisi une fois boko ebise la reproduction ngoyo c'est la biso film azonga na ye. Donc merci beaucoup na bato nyonso tout bato boza pe na besoin ba commentaire moi ba remarque beaucoup meni biso ka wana to kozata autant ba conseil na ba remarque au bossa la biso. Quant à moi je vous dis un grand merci, on se retrouve à la prochaine émission, au revoir, ciao.